Satan longtemps na lona, aye makamoleka na lona, azana mayele o azwa na lona, azana mo pouvoir muke o batikela ye azwa permettre ya nkolo, donc azali voisin, mais voisin moko ya mutema mabe. Etili babe na mboka, etili babe na lobar. Na koseka bakonza mboka, ba prophète wana nyoso twana, bazosaka na makambo ya pamba. Bazo la système amuse. Makambo ko kosa ba ba prison les a sur la tinate. Bon, ebi que soko ba côté prison, a kopesa mon bongo, moi kanyaka ko bima. Bon là ici ka ina se. Yo ba ki combien? Oh to gagner 3-0, to gagner, oh to gagner te. 3 c'est quoi ko 300 foué. Émission azol ba bêtise. Bon, on est sur l'émission mon là-bas, dans qui sonne. Oui. Émission ya maman Nzambe ya basa. Oui, et puis t'as la prochaine à ma camarade. La chroniqueur mondain, ma chroniqueur musical. Hein? Bato ça la sur la bango, bato ça c'est bon ma pédé. Oh, que bato ça sur la bango. Yo mon ngana les gars dans la chaîne bato. Yo dis que vous savez pas bien, ami bien que Nazali pasteur pétage par exemple. Alors moi la Bible est là, l'État sur la Bible est là. Yo surtout na tout na bango. Yo reste confiant dans comment la beauté. Jamais. Ah comment la beauté matin. C'est fini. C'est fini. Donc y'a pas le maqueto kokani. Bale qui sont de l'autre côté. Boy bisangai de l'autre ni oyo passer mo ka le Soudan na mukilo. Par rapport à la prophétie au monde na la TV, comment un prophète a prophétisé pour mutuaye mutuaye bimisi ba histoire déjà ba kisinaye ke ala mutu masumu mutu mabe bimisi ba kisinaye to monde pe na TV mutabongo mutu ba tie maboko ya mbi Yesu. Après quelques jours to monde mutuaye leki na chaîne mususu ya TV akomi koloba ke ezaki ba jema ki na to sala ki ba ventire to kala pesa ngambongo mais apesa ngambongo kokate apesa 15 000 francs aya kopesa ngambongo sino te na obimisa ba biloko ne papa Vincent yo ovanda na TV teke musali ya nzambe omona ba bêtise wana. Voilà, nzambe kaka za komisa makambo na mo polele, c'est tout. C'est tout. Makambo c'est ça makambo yo soit des prophète Joël soki Francis. Yayet. Bachel sur la tsango croix na iko lekate. Obi nga ne pas moko boye. Bande ko bali misangai. Bande ko kazare mama ben sakangai. Nazala message na mo na téléphone nga. Ne pas comme ça to bandaka tango biso to sa ko lekana ba réseaux sociaux. Je salue en passant ma bien-aimée certifiée moko. Yo yebi bange fa bazala kate. Tifani on azole kapai na ye. Nazo tanga na kombo. Azola. Nela comme servante azolanda. Ba kosala nga makambo na bimaka na ye. Elongo ni kama kobima. Oh, Vincent kota na kata Tifani. Azolo bana kata Tifani. Nyoso bona ko denigrenga. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mani. Loboko na tata ese mwami Nicolas bani na mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango Ngeko tamaka yango Oh na Vincent Makeba Mote Shalom bandeko ya Ciel Vert TV o ba préféré Ciel Vert TV ndenge bozalaka édifié na ba émission nyonso tout au sala na Ciel Vert TV nzambe amonisa kati na bino. Quant à moi, je vous dis vraiment merci beaucoup. Bon, continuez toujours. T'as la Ciel Vert TV, bon s'abonner. Misapina bino, vraiment, il va n'a à côté, il y a s'abonner. Ça la bien, bon et maka. Surtout, bon partager un peu l'émission, tout ça, la raison malam. Bon partager l'émission, ma maman BT, ma maman malam ou autre les carabines à Ciel Vert TV, bon partagera. Nzambe yalola, akumisama. Merci beaucoup. Tu es dans l'émission, na biso auto le belamingi ya Mozindo. Pourquoi Mozindo to kota kana profondeur.
ya makambo ezoleka na église makambo ezoleka na bafoyer na bafamille tosalaka yango mpo bozala toujours édifié na mozindo napesi moto aza na nsima ya caméra ezali Josué Liwanda ye moto abenda biso na 2 caméras abetaka bambata sans oublier aza secondé na fibo fils à papa et ni moto aza secondé toye vers diriger vers émission na le révérend pasteur Vincent Makela émission lelo bozapete bokozwa ba éducation ya makasi na émission lelo ya mozindo napesi papa révérend Makela. Shalom papa. Shalom l'homme valable, moi en tout cas Nzambe, petit frère Jésus-Christ, serveur électronique, ingénieur, moi na mayele, nyoso kaka yo, Nzamba le kanoko pambola yo, il n'a pas moulu baba sponsor en dabiso, vraiment Nzamba zo le coup. Merci beaucoup les révérends patriarche Vincent Makela, toué vers yo parce que soto leki et pas na yo tozoka ba éducation mingi pour maramwele kané to baki za mozindo to kota na profondeur to mona makambo zo le kabele yango to ye vers yo. Papa Vincent, ndenge nini santé na yo ndenge nini église? Église encore eza malamu, santé pe eza malamu na ngolo ya Nzambe, malgré tout ba normalé eza mo muke na nzoto, omoni pamba te régime pe alimentaire na biso eza malamu te, l'homme valable. To liaka penza malamu mingi te, to respectaka régime alimentaire te, nyonso na zo sala ba répercussion na nzoto, sa ba retour na nzoto, ya ngomoni nzoto eza na mo boko so muke. Mais pour l'église encore, l'église du Seigneur va bien. Tout va bien parce qu'un colo a échoué à kate, Jésus a quoi à kate, Jésus a soumuka kate, Jésus a polémique à kate, Jésus a fin à rabatute, Jésus a zalaka mal éduqué, Jésus a zalaka indiscipliné. Donc, pour na Yesu Masiya, pelingomba na ye, tout va bien. Kaka lingomba voisin, ne mutezo marché. Merci beaucoup papa patriarche Makela Vincent. Nous le tout va bien. Côté ba voisin zo marché, te côté ba voisin ni côté ni. Mais côté ba voisin côté ya Satan te. Satan azala ka voisin te. Oyebi ke Satan uta na lola, Satan uta na lola, aye makamole kaka na lola, azana mayele o azwa na lola, azana mo pouvoir muke o batikela ye azwa pemende ya nkolo. Donc azali voisin, mais voisin moko ya motema mabe, voisin moko ya ali toujours ko imiter ba makambo ya nkolo na biso Yesu Masiya, mais na nyonso salaka à Kolonga parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, il est tout, donc il y a Zanyonso, Yangwana, Ata imité, Ata ça qu'on s'est transformé en ange de lumière, mais akoka jamais kokokana nankoles Masiya oya kufaki 3 jours comme ça et l'homme valable après 3e jour c'est quoi qui til lelo oui à matin na likolo muto sala be swande ngwana zalité do bisonde to ça ba disciple na ye to ça bana na ye to zali fier na ye. OK, merci beaucoup patriarche Vincent Makela olobi kitoko mais olobi eloko moko ba pasteur mingi pe ba ignora ngo que olobi bien qu'on reconnaître le diable a moins de puissance. Oui, parce que Satan n'a pas de puissance dans le. Oui, Bible zobenge le Dieu de ces siècles. Tant que mon Bible que ça lui commentaire répond de loko. Mais ça est loko à kosakana ngote. Osomona, Bible bengi Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Mais bengi diable azako rôder tout autour ya batulu comme un lion. Alors nyama nyuso o azana forme ya lion azaka makasi. Azana nyama ko sakana ete. Yomoni Satan le oyo a planté peu ba église, a ben peu ba salina ye, ba glisser parmi abasali nzamba malamu afongoli pe église na ye aosape makaba miracle na ndenge na ye mais lokuta pour ko séduire biso beli mais biso tokokota kuna te parce que nous avons Jésus, nous avons Emmanuel oyo a ganga kana mitema na biso aba père tokokoyaka jamais. Merci beaucoup patriarche Makela. Nous lobi que beaucoup koyaka jamais parce que vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ. Merci papa au lobby au soulever sous point moko ya grave ya bien pour na makambo ozo leka ya ba pasteur ba surtout likambo ya prophétie na ce qui makasi parce que dans hôtel Rolanda dernièrement to na mati ya Léopard ebetama équipe nationale landaki Moussa Nzambe mon prophète ndeko na bino Moussa Nzambe a prophétisé pour na Léopard to gagner 3-0
mais toke na mati boy to mona yo eleka ki na mati eleka ki kendaki un but partout ce qu'on pone yo musala nzambe est-ce que vrai serviteur de Dieu peut rôle ba pour faire simite et bible zo ba ke bokoy babango na misana bango ngapa na naki prophète wana ya diabulu ya satana alobi ke to gagner 3-0 na match to mettre le 25 awa mais malheureusement to ke 1-1 alors songa na zalaki moko ba konzamboka oyo nango zo prophète wana car l'église oya te yaka na lalisie na se azu pena fimbu koleka fimbu abakanza wana za ko modire équipe na biso pe ko modire mboka ce qui peut être ba prophétie ezali exact te yo te pas yanzambe te l'homme valable asa ko modire yo c'est ça et puis na koloba na bato koloba ke sakola pona ngai lobela ngai via mte tambola na ba prophétie te Bible dit que le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ozo kangai namukana ya Jean 1:1. Donc bon moya mutu. Bon makami na mukili oyo salami na nzela ya parole. Donc la parole de Dieu c'est la prophétie par excellence. Église est tombée na bisa qualité. Oh na mona kiboye. Oh na tala kiboye. Non. Wana ça ba don ça ba pesa kabiso ezali ko accompagner parole. Jésus-Christ Saloba Boye, allez dans toutes les nations et faites de tout le monde mes disciples. À travers ma prophétie, mais à travers parole. Oyo bato baso bima, baso ko se faire voir au monde baso sambo. Tala, l'eau valable. Ba kose la kamukolo makambute. Pour que ça nini et ko koma kaka. À Sakoli, tu as gagné 3-0. Or, atteindre le par les baberon. Atteindre le par les baberon. Tam ce qui coûte à l'obakite. Tu as gagné à moi un biwana. Mais le voilà, ça va faux prophète. Basa kola le kuta. Je salue en passant le pasteur d'Akoumou dans Newman. Christian, oui. N'a pas si un mot temi. Il y a ça vrai. Te moli manzambe témoignage ça, mo sala nzamba solo. Parce que moli monanzambe témoignage ka na biso que oya zande konanga. Aza race na ngai. Parce que moli mo sante se communiquaka. O monete tangu mama Yesu akutraki na mama Jean Baptiste. Bakuteni kaka boye. Bana baningani. Moi ni connexion mo be salami. OK, et ça la ndenge wana. Alors prophétie n'est-ce yo et comme ici va jouer à léopard kilo au moins qui Dieu merci babenga Dieu merci mbokanya yem ta mesala ko devient baba likolo a commis kilo koleka beton martyr bakambu kuta soki bakaba mbangu pamba c'est prophétie ya musala nzambe mutesala etili babe na mboka etili babe na léopard na kosenga bakonza mboka ba prophète wana nyoso twana bazo sakona makambu ya pamba bazonga la système à musée yani makambo ko dia ko kosa ba prison eza sur la tinate po ebi ke soko ba côté prison a kopesa mbongo moi kanyaka ko bima bolali sika kai na se yo lo baki combien o to gagner 3-0 to gagner te 3 sikoyo ko zwa 300 fouet na dendo na yo wana mabe te bon ba voiture ko sila les bato bazo saka de l'esprit bato baniki prophète 300 fouet et puis na église na ye na chereska prophète zaki et puis na miso bandimi na ye baniati ye bena fimbu na genre ya prophète na mona yana 3 aroma na 300 okufa wana to memangambu mais le salaire du péché c'est la mort oyo asalaki wana sumuki si batu abeti batu mabako na utu na sepele makasi po to ina besoin de qualification 3-0 wana to tsaki déjà lelo to pe manabiso to forceta na 3-0 pour moi na ke click wana o botsa makelele na ba réseaux sociaux onga prophète à nation onga prophète du peuple onga prophète boy ce sont des faux basa ba faux na so de kamba solo oyebi bato ande ba se comportaka un vrai serviteur de Dieu oya bongola motema za molimo nzambe ay ko se comporter de gwanati ozobona ba gena ba réseaux sociaux te papa yango vraiment eloko toye na résidence nayo bandeko balandi o eza na résidence ya patriarche pasteur Vincent Makela toye parce que tout le monde
makambo guerre comme na réseaux sociaux ba pasteur bazoleka toujours on a ben salité ba professeur lokuta yango toye côté ya papa Vincent na monopole ya maloba ya malamu pona koloba pona boza édifier yango toye papa Vincent par rapport ya vis-à-vis makambo ezoleka na TV ba professeur ba prophète ba omi komila kisa ke ba omi banzambe ba komi komila kisa makambo be mais tout le monde ba makambo buzo bezo bimana pona prophète azobanga te azoleka na mission azolo baba bêtise siko bongo obi na soko na émission mona bana ngana kisoni oui émission ya mama nzambe ya oui et puis tala batu bajana batu bambaka bango ba chroniqueur mondaine ba chroniqueur musical hein bazo sakane sur la bango bazo ka sakane ba vedette or que bato bazo chola bango yo mona ngana le kana na ba chaîne batu wana biso nous tous na machwa koloba mais tant que musali ya nzambe naza ba limite makamso na ko salate masura ki koloba te ba chaîne sur la tsango croix na ko lekate c'est ça obi ngana pa ko moko boye bande ko bali misangai bande ko kazarema ba beng sakangai naza la message na mo na téléphone nga ne peut comme ça to bandaka tango biso to sa ko lekana ba réseaux sociaux je salue en passant ma bien-aimée certifié moko yo yebi bangefa bazalaka te banani bangefa bazalaka te ngefa les autres sociaux na simananga der ngane pe tsaka émission na Nazarin ay binga na yamba yepe kuna oyamba comme journaliste na yamba ye lokola ngo panzi sango na canal ki na yamba yepe lokola prophète azako mibenga naza la mort de Jésus-Christ naza la image la mort de Jésus-Christ oui mais yo moni biso to bandi média kala ngana zali vieruche na ba média tamso to le kalba réseaux sociaux na oyo akufara ki ala mukaki ba Mathieu tous ces prophètes là bazala kité oui ben sima na biso mais loko na baba zoluka ba base ba luka ba yebana ba BBC mission oyo ko la tidepso na ba réseaux sociaux bilobela alekiawa azongiawa asa posete et puis makabasa ko le beza ko édifier te polémique ko fingana oka guerre ona oyo ben sanité mutosole kana mission azoba kama kamba buzoba mais pasteur mais noka ki soni moko atoko utiliser ba mot mususu mais ba toi ça bazoba te comment un pasteur un prophète osana piderté ozoba ben sanité bongo na ben mission obike ba tomi ba kolanda yango ata yo moko lo valable pe bozo benga bato basali yanza papa Vincent mo zelanda nute papa nakati ngwa bate papa Vincent tango boyoka ba insalité on était aza muninga no musala nzambe okobenga yeti na ndenga kuku na kobengeleni aza mwana muke na ndenga kuku aza ko sala makambo ya no valable basala kamba kambo ba tata na bakati na kabango nzambe Jésus nzambe wapi nzambe ndako tindo olenga na ba réseaux sociaux pour sala ba polémique bo sala ba guerre tala mutoroka papa nkelani mu kolondege wana nanu sangona ta mabebi mana mboko yote même taso no daso les réseaux sociaux par le magasin la guerre na papa nkelani mais c'est grave c'est grave na guerre ngo papa nkelani na ibo sa c'est grave papa nkelani za na banda ya ndenge na ndenge na biso kutuba nkokolo na ye c'est obi donc qui va chair de poule n'habite en tout cas satan za makasi wana ne wa pasteur ni wana na otaka bakono wote pona fula bango te ba miyebi yango na senga ki bato bolanda bato yo te bazo tsamno na berer mais tala nde bato bazo tala bango tala ba vie yo ndimi ke mosanza mabenga amibenga ke nazali pasteur pétage par exemple musalanza alors ngwe wario na bible ezali pétage na bible ezali yo zo tunanga tuna bango te eza musala nzambe zela tango ko yamba bango yo oza mopanzi tango yamba bango na tuna soki pétage wana na bible pétage soki pétage na bible ezali na oluka bango est-ce que bakombo baza kumbipesa na bible ezali yango poni baza ko se faire grand or Jésus ayaki a se fasaki ye oyo aza seigneur de seigneur kola bakolo makambo yo bandeko bazosala na se na moi oyo bazobeta to babaku bazo kosala babuzoba lokola aza na identité ya mabe kati na ye yango nazo misala monoko na ye
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on dit pasteur mais ça le va bêtise, bêtise. C'est un grand bêtiseur. Et ça état d'âme ne sandenge wana. Merci beaucoup. État d'âme ne sandenge wana. Patriarche, on a tout c'est pas pour la babiloko bazolo bawana, o même te basa ko sala ba masumu. C'est grave. On peut nous sabater. Baso pengu sabatu. Baso comme ça tu ben crédit. Oko le kade nanini oyo. Et puis bato zo mbabo ngazali bato yo, basa basali ya nzambe te. Basa bana nzambe te. Bato besena ba polémique na nini. Ba bengi sopo yekuna obingana lingaka mutroko la ken piana na lingaka mingi. Oui. C'est mon petit na lingaka ye. Asaka msane malamu. Mais soka bengi singana le kana mishena ko le kati. Ouais. Pour la nini? Elle est journaliste. Oui. C'est un bon journaliste. Mais ken piana atuna ka bato ba question, il y a piège. C'est ça. Vous comprenez? Pas continuer ba polémique na bani banini. So be songa na zane boye no ka bendena ki ko répondre ye. Vous comprenez? Toujours comme ça bana on a ben crédit. Moi bandi masusu nzambe zate. Crois-moi ce que je vous dis. Il y a solo papa Vincent. Il y a reste conférence mais d'accord la moté. Jamais. Comment la moté matin? C'est fini. C'est fini. Yamaka lo baketo kokani. Ba l'équipe son de l'autre côté. Boye bisangai eloko ni oyo pasteur moka résoudre na mukilo na Congo. Osoko m'écrit pas nini. Pour akobengo mosala nzambo ke pa na ye. Après sur moi pantalon, après sur moi $200. Allez, obandi bilo oye na riso obandi bilo bela. Asa mwana nzambe, botika ye, boye na boye. C'est grave. On a to benga bango basala nzambe ou bien basala. Ce ne sont pas réceptés de Dieu. Papa, basa basali nzambe te. Nabita so to les réseaux sociaux. Baton so WhatsApp ba kele no basala kate. Basala kate. Mais pour les autres cas ba besoin te. Biso toi koleka, tu prêches la parole. Tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. Tu témoignes pour ta vie. Et si bata le bémission soit kalabaromon. Papa Vincent. Papa Vincent, elo vraiment na ngina tomber na eloko na lobi. Siko ba sali wa nzambe wana. Po to mona ba gafi ba osala. Siko ba papa na ba minimum wazala wapi. To moni ba bindika. Otuna bango. Otuna bango. Parce que ngana ko lo baba bêtise ba lo bakana tena na ba réseaux sociaux. Bana communauté. Tout le monde ça bana lokola bino. Baba na communauté. Na ça communauté mo bana baba bakambaka. Ba mona papa na bango abana koleka, abana kolo baba, ba soki ba nini wana. Ah, bebo ko sala desi. Ba tu ba bima na l'église ba pasteur wana. Ba ça ba faux. C'est ça. Faut ba bima. Et moi na pesaka j'ai fait raison. Na makamba lobaka. Oui. Ah. Tala papa. Oyebi na biso boye. Jésus a biso boye. Nzete malamu kobo tambuma mabete. Pembu mamabe kobo tambara nzete malamu te. Soki mutu motema eza petwa, apetwa ma aza moto na nzambe, même ba langage na ye, même ba dire na ye, on m'a kemta sa moto na nzambe. Abano avec amour, avec tempérance. Aza na nini boye. On se comprend. Mais tala ba toi ta sala ba mission haine. Ba moi qui là ya funda ka tokotala. On a funda yo. Est-ce que moi na nzambe porta moninga plainte? Est-ce que papa fait ça? Na mona ba émission balanda ba pasteur muso déjà ba pasteur batanga ata ba verset biblique te batanga ata la bible na bo côté ata le monde. Kotanga bonga na bible. Kotanga verset biblique ezate ko yebi nzambe. Yo biteke Satan meka Jésus-Christ na ba verset biblique. Oui. Hein? Satan bible ko le kabiso. Yo bi bato ba sala ba théologie. Ba joie ba diplôme théologique. Hein, ya théologie. Ba sala ma yele ya ba verset biblique. Mais basala moli mwanzambe te. Mine basala moli mwanzambe te. Ezate ke sozo pesa tala na mukanda boye. Mususu ba kuta pesa verset na lukango ti le ezala kate. Tellement so pesa ba verset belé. Akomna ko pesa lukuta on a bible ezate. Oh, mais il fallait benga oui bisa. Na benga pona nini? Verset no pesa na ezala kate. Na benga ye pona nini? Na luka verset na ti lelo. Verset Moïse te wana. En tout cas, te batami su makasi bazali. Bato misu makasi na mukilo bazali apesa verset na lukango ti lelo na mona ngote verset 1 so ezaka na livre Nicodème so ezaka na livre ya si Timothée na ebakate mais le cas lokola zo ba verset na muto pa yambiye azane pe profane makamanzambe
yazo ndima kaka bana bango za ba païen bayambaka bango ba journaliste païen pour musala nzamba ba journaliste chrétien lo biso boye ba oya peut-être yo somona Alvin que je salue en passant Alexa basam so nzambe na la voix céleste la voix céleste yo moni baleka jamais parce que Alvin tout d'abord azali chaîne na ye eza chaîne moko chrétienne tant azo sala be mission na ye c'est pour la gloire de son père yo moni Alvin na mixaka batwan Alvin azala pas ça ba beste mais ça n'a pas ça à moko ezala sauvé mais tandis que ba chaîne wana basala ngo po bafuta ka bango vous comprenez YouTube azo futa bango so ka azui 10 000 vies azan autant azui 20 000 vies yangwana bakosa n'importe quoi pour ba zwambongo baleka soupe que pour édifier batu pour nzamba zo lokumu so mbongo ngona na opesa bango mambo mais YouTube te futa ka bango ah oui siko tant bako ka mutaka na ya zawadi mutaka na mai kalamba e comme ka yango na yango bakomi ko benga ko solola ko taba voice ba nini et ko édifier batu na nini pasteur aluka bez et ko édifier batu na nini hein Papa Vincent, merci beaucoup Papa Vincent. Ozoloba vraiment tellement bien, ozoloba bien. Papa Vincent, c'est malheureux. Tozongi na biso na nzela na biso surtout elo weza pasi makasi Papa Vincent bande ko mingi bazobenga pe ba na nzambe mingi baza dessus par rapport ya ba prophétie oyo ka to mona o micro même na ba TV. Comment un prophète a prophétisé pour na mutu aye mutu aya bimisi ba histoire déjà ba kisi na ye ke aza mutu masumu mutu mabe bimisi ba kisi na ye to moni pe na TV mutu bongo mutu ba tie maboko ya mbi Yesu après quelques jours to mona mutu ale ki na chaîne mususu ya TV akomi koloba ke ezaki ba jema ki ona to sala ki ba venti to kana pesa ngambongo mais apesa ngambongo ko kate apesa 15 000 francs aya ko pesa ngambongo sino te na obimisa ba bilo on Papa Vincent yo ovanda na TV take musali ya nzambe o mona ba bêtise wana e salo ndenge po ba to ba yeba ke makamtolo bageza solo mamtolo bakeza solo donc voilà nzambe kaka za komisa makambo mo polele c'est tout makambo c'est ça makambo yo soit des prophète Joël soki Francis yayet oui yayet OK donc na mona ki bato yambe awana epa ya na ebite soki je ne sais pas papi mboma mais a sakana kide lokola mwana muke oui yango mona ki moko boyeme ye moko azo sentir que papi mbo azongo bisa ba vérité mususu ya grave azo na masoko na émission na yote azo ba makama solo oui nando yoka ozo mona la même personne pour mona ke baza ba faux prophète azo teya soko bali mwasi ya mutetela keba ye soki ke mafumbe soko ne Rolanda eza sima ba tetela basiliki le même prophète abimi aleki na TV bateta bibi babi soko sanction bolimbisi te okomona abimi akesenga batu bolimbisi en pleine culte asengi bango bolimbisi yo mona parce que espace azo pambela ba script na ba pharisien soki na banani abengi bo batombo blashi sima yesu akesa bango pardon na bible na tanga bible nyonso na mona te eni koloba ke bateaka na bolimbo nzambe te na yoka mosali ya nzambe moko alobi ke ntango na vana ndako na yoki makambo nalobaki mabe nalobaki na berere mais tandis que moto atemeli bosa cher aza koloba de la part du Seigneur ye aza effacé et sur les dieux que sur les devant ozomona donc baza basala nzamba musuni babaka na musuni ye moko alandi yango alobi nasali berere ayi kosenga pardon donc nzambe abangi bato molimo nzambe ebangi batetela oyo ye moko akela abangi bango Jésus asala yango Jésus liboso ya Pilate atuni ye baza kwa kize koza mokonzi ya bayuda yo za mokonzi ya bayuda Jésus abiso lobi yango yo moko lobi o affirme que za mokonzi ya bayuda Jésus n'a pas eu peur mususu alekaki awa alobi ke ndeko moko asalaka théâtre azaka so ipede Pierrot azaka pede Pierrot abili kambote nga azaka pede mais tokosuka na maboko ya l'État. Et comme il y a des gens qui sont là, la TVP. Et puis la télévision. Quel. Bossi la Sony. Oh, Limbisa Kaka, Pierrot Limbisa, Azan de Konayo. Mais ce qu'on a dit, c'est solo. Ok, c'est la bonne émission.
nzambe abangaka bato te nzambe soki alingi ademaske ngai atanga na siliki akosengaka bolimbisi te nzambe abanga moto oyo ye moko akeli alingi ozongisela nzela mpo monake baza ya nzambe te apart ya batetela wana eleki to baza fo eleki pa moto amankiona wana soki aikosenga bolimbisi te akoma baba frère yango aleki lendi ngai oyo nazoloba na ngai nakomi baba tout simplement ndenge wana et puis na mission bayambaki ye mpo bato basala yango osa attention te journaliste aza kosakana esprit na ye pa demaske ye et puis na suka na yango yoka makambo jute sepsie abi tokobeta machi mikolo eza koya bino bomonaka musika bomona na mutu ozopesa na adresse na chambre ya mutu hotel bete eloko suka score ya match ya mardi oyebi namoni obi nanda mission wana na sekalo tina suba papa na suba na bilamba tokende wapi tokomini ntango asuka esuki te yoka émission bakaka azoseka kaka ya muta soni te ya muta kwena velo oza na argument te donc juste à démasquer mosala nzambe kolasiki kaza faux betelo kasuka makambo ya lopar akome kaka tozo soutenir lopar toza de kerna lopar loba te ibina otomonaka yo mtopesaka baprofesia makasi kutu wana soko lobi yango ke lopar po bango balukaka bambongo te balukaka base biso sokanga baeglise bandima pa na bango atempela bi ke lopar nkana za prophète na combo na Yesu lopar a gagné match de tour na 4 buts à 10 eleke belé ata 2-0 3-0 toleki mais ce cas lopar a gagné mais mboka mbaba bakotia na tipoy de la nation bala moko directement prophète réputé mondial biloko kosoba bese yango wana bayambi yo loba ozokoka te bamonaka eloko te bayokanaka nazo confirmer yango bayokanaka oyebi makambo moto abandaka yango avant de donner sango ezaki delilesi papa Vincent oza TV ciel ouvert TV même passé Denis Salana yango Denis Lesi moto abandaka koloba ke bamiracle mingi eza kosalama tokosalisa mankiona ye moko mutalega na te ye moko mutazoloka na te azoloba yango bazali kosala yango na oyo azali mpe koloba mingi azali mpe loba mingi oyo nani namonaki esu mingi te na bareseau sociaux nani soki Roger Bak bosala émission ya kodénoncer bongo ezalikama grave même ata Josué akolamuka lobi akomi mosala ya nzambe eyasu likambo ya ke batio maboko yo moko soko lalo lamuki boye lokola pembo eza mboka babolole bato bandimi na bango mais nayebi ke soki osalela nzambe ponio te oza frappe mais babo oza frappe te style lelo pourquoi mingi baozala frappe mingi baozala frappe bongo makambo ezoleka na kati ya bomoi na bango wana ezani eza bafrappe ya nzambe te nzambe azodemaske bango biso tobandi koleka ba réseaux sociaux banda kala yeba ne paka ba le Nazaréen to seli bambula boni yo mona biso na ba biloko ba basala kabana mais malheureusement basali ya nzambe bayaka na Yesu a solo to boyite muna mtasala bababe na ye ngai ne poko moko boye ba konsela nga ba makambo ya grave na réseaux sociaux na sainte servante ya église nanga nazolo bango na obanga te na sainte servante église na ngai nazana bakisi kindoki na ngai sila te Tiffany on nazoleka pai na ye nazotanga na kombo lelo koma servante azolanda bakoselanga makambo na bimaka na ye elongo likambo kobima Vincent kota na kati ya Tiffany azoloba na kati ya Tiffany nyonso mpona kodenigre nga basalelanga bémission wana banani wana banani susu wana nakotaka nanga kombo te boya makambo eleka mais naze kosaka bato nga bi naza ya nzambe naza na bana obebi koloba nga nabota trop eza lokola bato botya makelo ante so bino elakisa bana basala nzambe obimisa baza te baza ebele
Même ata mosala nzambo bazako banga Jérémie Mayemba. Jérémie Mayemba c'est mon enfant. C'est mon fils. Jérémie Mayemba saka mwana nanga. So balingi émission za ko ya to ko taba image ba komona. Et panga na zala ki so na zala Jérémie Mayemba ko lo baté. Maintenant mon to comme ça y est, grand prophète, boy na boy. Et bon tata bo tia ko zala na. Ngana tia ba Jérémie Mayemba na matete. Aro tana terra matete. Bana matete basola na ngai. Na ba 1900 quelque. Na ba David Akomo. David Akomo ko bota ba Silas na ba nani wana. Ba Silas baza ba koko na ngai. Papa vesa nous allons ba koko déjà ba pasteur. Na sala ba koko ba sali ensemble. Osomona. Tout ko toneki ko leka na bi n'importe quoi. Mais pour to sala ngote. To sako le kapona ko prêcher bana nzambe ko edife bana nzambe office témoignage za vie na yo unetinga ndena lekana ba makamu susu na lobi yango sako toucher batu sako finga batu sako lo baba bêtise les réseaux sociaux baby bato bi songo nini ba sali nzambe ko sa to crédit yo tango zo le kabongo ozo pesa ba verser mais ozo lo baba bêtise o sala ba n'importe quoi yo zo kanisa ke bato bazo sepela na yo ozo ko dife batu o ko zo comme ça to crédit ko bi pesa isa ipe. C'est triste na ebisio. Papa Vincent. C'est triste. To ke dema ve ya kozinda na émission na biso to lingaki bopo c'est le vex ala et puis ça ba bilengi na ngomo weza na ba biloko na ngomo we mais so to lanjango to ke musika ba eloko ya malamu wu mela raté. Papa Vincent to zongi ka lobe lo romo be soulever le mot bien na oh lobe pas oh ba to ba les kaka na ba réseaux sociaux ba le ba rappeler mabe vis-à-vis na yusko to ba ba ki oui ta ba ki sœur Tiffany bon no bi manes ko ye mo pe sœur Tiffany mu pandisango. Mais ça faux. Réaction na les et toi tozaki ne penza approche azaki très proche nanga. Tiffany c'est ma fille. Oyoki to pasane ba bon moment ba mbule belé. To sane ba parcours ya grave. Kaka ba to mitema mabe, taka ba niko mabe étranger wana ba nani, ba koti soki. Ndebe ko panza biso. Nous avons passé de bons moments, d'abord ça va souvenir wana te. Tilelo. Et puis muta memanga na réseaux sociaux za Tiffany. Muta liboso po azako la naka déjà ko le kana ba TV. Non ça l'émission na ba TV. Na Tropicana. Nazole kana ba pa ni sera Tropicando. Nazole kana le secret du monde abracadabra. Na ko sala les témoins parlent. Les amis de Jésus. Non, les amis de Jésus, 100% Jésus-Christ, c'est qui l'ont dit. Oh, ça m'a dit, maman 100 jours. Si maintenant, c'est comme c'est Jésus, na canal qui télévision. Yo, monsieur, toujours le baba bêtise. Non! Toujours comme ça, vous avez un crédit. Ata moninga sali mabe. Toujours comme un yako reprocher par amour. Pas zonga nanzela. Pas batuba pengwate. Mais le long, mais te auto comme l'époque mabe parce que ba faux ba si ba leki ba baby si ba comme ici ba espace ça qui pembe ba comme ça noir yosko muto za na kata vérité tant on linga ko ya pour réparer ba bengi yo jaloux c'est ça pas ba bazo la mingi pas ba verset biblique pas ça le on ça jaloux yango to tika bango na ba nzambe na bango na ba idéologie na bango na ba système nzambe de mosuki ici. Mais ce que tu dis, ndeko Tiffany, na tangi ba komene balebele. Et ça makama lukuta. Tiffany tika osala makangu na ngaite. Ninga kota kata Tiffany pona ba ngana komi Yesu. O kota kata ndenge ni esprit ou bien na ndenge ni. Luka la servante de Dieu Tiffany Tunai. Na Luka. Abake makamba passer ça sur beza solo. To Luka prophète sur la déloang. Na oluka bango kana plateau na ciel vert TV to ça na ba émission en tout cas ça tout lukaye abange ba passer ça sur le beza vrai na kasi mo tant so soka vandi boye a regretaka banane ba contribution soki po ba kabola biso banane yemo tam so regretaka po to soko samsala nzambe convenablement lokola le loté oui et puis ba chaîne encore comme que izaki belebele boyete pour le nom to ki wese a sali chaîne Pitopale, chaîne Pitopale TV. Mabouidi TV. Mabondeli TV. Mabondeli kutu. Et comment? T'es ton temps à la chaîne à batute. Ma songele TV. Ma endeleo TV. Allez, si quand il y a ça, on va répondre à l'obara bêtise. On est édifié batou. Même na ba chrétien ba kona ba mutamboana. Mutosa mo sala nzamba sali chaîne. Mais si on ba kama ba beya batou. Si on ba kama kaka bo soto. Makamba buzoba kaka ba mutakala ba wayi soki ba zawadi
Mais pour ça, Papa Vincent, toki mabuto lo ngana ngalo konta te poso liwo okota ngo opanza mabe tolinga te tolinga ko kota la muzindo wana te mama zawadi ala mai poto esa la bosoto ya paste ba mai poto zo paso bake mwana maso zawadi azala bloko msuna nzoto tika paste azo paste azala bloko msuna nzoto mwana maso wana te mwana maso wana azana ba nini sexuel so ba nini mais pasteur non valable. Mais ce que toza na jungle ou bien toza na mukilo bato bazalaka non valable. Atabino moko batali. Na bino bato zo encourager bato yo, on les décourager bango. Bon zapaka bango ba chena boko tala kango te. Sur azu moi 10 000 vies, 15 000 vies azu mutu makas, amonika comme star. Mais ndeko waze kwa yembi boyi. Solo mabe yebana. Mais bato alinga kango te. Voilà, le bélo mot très profond, patriarche. Likambote, un jour, tokotunana. Yango moni, ndeko dako munda rabi, wala baza basala nzambe. Utanga kombene mingi. Kiambukusa dako muda. C'est un bon serviteur. Et puis sur tel quel obéla muto mona ke mutaza sérieux. Musala nzamba salaka. Te, osana une certaine tempérance. Lorsque tu parles, c'est pour édifier les autres. Mais t'as la bango, ba guerre à Kosakanate. Benjir même. Benjir. Y'a qui m'a dit, moko, alekaki, kolobelekaki, emingi, benjir, kemingi, a mis ses bêtises. Y'a maman abattu. Papa Vincent. Abosani. Papa Vincent, ils ont vraiment passé, et puis ça va tout passer. Même Bandeko, balanda, biso na ba TV, na ba poste téléviseur na bango baza ba chrétien, ta ba mona ba buzobo ba bêtise, na ba mona même ba païen, ba on est quand même na ba TV ba mo se kabiso. Ba o mi ko se kabiso, ba bi tara ba chrétien ba mo ça, ba mo se kabiso. Papa veut ça, moi toli mukie, surtout pour na bande ko balanda ba biso baza ba chrétien. Avant na pesa baza ba eli nzambe. Avant na pesa to na pesa koloba. Avant na pesa toli. Na ko bane loko moko. C'est ça. Et ça important. Oui. Na bana nzambe. Va se distraire na ba fo wana te ba côté na ba réseaux sociaux. Amen. Soko soko na bango bungsa kondima po kende lifelo. Vie am teza sacré. Pelo bi konzamba teka na botonzela Yesu Masia eza sacré. Kondimele swasiya asala kolpo mo mix na yo eza grâce. Bato mbe zu grâce wana te. Yom to zuye batela ye. Apocalypse lobi boye. Batela oyo yo zui. Po mutaboto la motole na yo te. Couronne mutaboto la ngote. Faites attention bien aimé. Comment on a monté les angolou, batominga bazwangolu anate me yo zwa yangu. Kolanda ka batu anate. Et puis, na kopesa ba chrétien toli. Ba landa ka be mission oye ko édifier. So ba mulika be mission ba bitakala ba nini bo sapé chaîne wana. C'est ça. Et lo kwa suka. Oui. Toli na l'état. Boyo ke loko. L'état. Pour l'été zanga yo na ye kuna. Na président de la République. Mais il y a un chapeauté biso pour les premiers citoyens en Mboka. C'est ça. Na kosenga na bakonza mboka. Boyo katoni na zope sabino. Ko banda lelo. To zonge la système ya musée. Obi musée tanga yaki akangi na ba prison. Oyibi fimbu. Osali mabe fimbu. Omone to comme discipliné. C'est ça. Ba ko tsokosko na l'église. Oh. Parce que moi les gens dans les réseaux sociaux abandi ko finga batu abandi ko loba ba bêtise kaka est-ce que kaka lobaki omoni na tribunal le salaka soki o salaki crime awa c'est ça est-ce que o salaki crime ba ko ya wana bandi ko sambiso wana c'est ça et comme appelle bongo de l'église parce que moi sali manki ona apesi mutu mbongo akosi allez boleki si wana bo pesi mutu akosaki fimbu abetaï abetaï azupena 120 fouets au moins tokotika babilobela wana parce que moi na ba réseaux sociaux abandi ko finga batu l'état kaka ayaka na chaîne wana lekaki balese la scène na cameraman na caméra ko na Josué Boyen fimbu na TV au moment na milimu suma beyo kaka na fimbu mais ba pasteur baza zela nanu nazo ya au moins kita muza yaki oui bato mso maboma bazonga ka juste belé mais ba miyibi ba balado bazé susute oh ba kuluna bazé susute c'est ça pomona milima be bangi fimbu e bangi minduki
pombo na biso laisser les atro soki batikaka rigueur ya makambo nazoloba oyo omona baprofession na nie bilobela wana nie bakobanga est-ce que so comprendre makambo nazoloba très bien bali soki kaka na réseaux sociaux wana na chaîne wana fimbu oye kosenga population pardon ndenge bawana asengaki batetela tolanda yango en pleine na wana asengaki soki frère Pierre soki Pierrot balimbisa mais bamsu bateti baosenga babolimbisi te nani osenga bolimbisi te mpo batake bango te yo miteta batetela so batelami prophète asuki nayebi te nayebi ekolo nde te nabela tino yoba ekolo na ye te natino yoba ekolo na ye te donc soki bazongisi eloko wana nayebisi yo makambo ekobongwana na monoko na olobeli babétise na tv bayebela bazwi mpena ngondo liboso bababe to ngondo bakoti omo na monoko nanu bangulu to ngondo ale batiki yo nsima nango ale babitsa boyo batatuli yango ata misatu nde mino eningani okomona kobanga ekoya soki aleta asali yango biso nyonso alakelele discipline omona sikoyo moto akoleka azongi mpena giga bandeko bana nzambe na ye mpo na yesu masi akufelaki bino makambo azosakana nanga ekosila amen merci beaucoup wana ezalaki patriarche Vincent Makela toli ya pete tolobi yango alobi yango bozwa yango mpona maseki te bosalela yango mpe leta boyoka loko patriarche alobi eza bien so bozwi méthode wana babétise badérapage mosusu esalama bato bazosala babétise wana bayebani bino tokokanga baeglise na baeglise ya bato baza sérieux yoko lekanga yango esala bato mosusu nzambe atinda les envoyés de Dieu bazali mais nde bafonde oyo baza se faire voir nde bazobebisa image na bango comment infraction ya motu moko bino bokotisa bato na même sac même ata bino bato otangami koleka biso bobakake l'infraction est individuelle motu moto asele babétise yokanga église alon valable est-ce que wana boza normal peut-être bino mpe bakonti bozalaka na misala mabe na bato wana parce que minga basali ya nzambe basimba kisi baza bapede mais tolakisi na chaîne biso awa mosali ya nzambe basobeta na makambo ya kimwasi na mwali otaki image yango papa Vincent wana tokolobela yango susu mpo tomona mamango ezocontinue kaka merci beaucoup papa Vincent tokomi vraiment presque na suka bandeko bana nzambe baza na nsima ya poste téléviseur na bango na moment oyo baza ya osepela boteni nga rigueur tene na kati papa Vincent tv eza ngonga bolimbisa la prochaine numéro tosala su makambo ya bien oyo bokozala toujours édifié papa Vincent mot de la fin mpona émission mpe basalutation na bandeko oyo balingaka mingi mot de la fin bolimbisanga parce que moi ton nanga ezalaki likolo bolimbisanga sikoyo mama na kiti parce que trop c'est trop mosala ngo nzambe eza su na valeur te tout ça banini bon nangi na succès ne loko oyo wabita baselenga émission wana nga lobaki eloko te mais akomonaka eza makambo likuta bazonga te mpo baloba na bato ke bemission tosalaka moto oyo eza fou makambo ezalaki nango ndenge wana te bazonga te bakodementir te bozonga ekomaki monsieur le juge olobi nini nalobi boye ok makambo nga nayebi na ngambo banini bajuge bamato ezobetama mais bazonga bakosenga pardon bazocontinue kaka na bareseau sociaux mais mabe bino bosengi boso bose repentir na yango te bokosela motu bamakambo naza parfait te mais papa bovanda na mwa moke nayeba mwa moke komibatela nayeba mwa moke komibatela dans le Seigneur alors loba nanga soki ezali bana nzambe l'église du Seigneur Jésus-Christ va bien tout va bien église na biso ya nkolo Yesu biso bato tondimela Yesu toza bien bambrouillère bana voisin oyo base glisser parmi nous bonde bazosa bulu yeke wana mais bolanda bango te botikala ferme botelema ngwi nkolo masiya akolongisa biso napesi mbote mingi na bato nyonso balandi biso nakotanga mpena lelo bakombo te me mbote na bana nga nyonso baza na France na Amérique en tout cas papa edi fona tanga ye
papa Edi Nzamba pambola yo, maman Nancy, sœur Mati, papa Nisse, Nabosanite, moi nangai, États-Unis, Sylvie, Kigalu, Nzamba pambola yo, Jonathan Mandila, Igeti Mao, Yantes Espérance, Ferdinand, Namwasina yo, Dobaze Belé, Tendresse Sunda, Nasuki Sibongo na, Oyangate, ma bébé, Makibe, Benedicte Chipatoka mwana Nzambe eska penza oyo motema elalaka Nzambe leka no pambola ye nde tokutani mbalasima. Merci beaucoup Wanezaki le patriarche Vincent Makela Moussali Nzambe, mon père spirituel double papa yende mtolbaki le DG à CLVR TV. Vraiment ngape take mwana na pesio merci na ndengo disposer temps na yo poto ya mo. Merci. Na émission lelo merci beaucoup merci. Papa Vincent. To komi presque na suka émission vraiment na sengi na bandeko balandi émission depuis bandeti na suka ndi bolimbisa talaka ramboka na biso courant et kati yo moni ke to salika effort de débrouiller surtout pour bolanda émission Nzambe vraiment pambola bino sans oublier vraiment na pesi na sima ya machine o azaki na caméra zaki au fou show pour na émission les cas je sais Luanda na pesi merci na bandeko nyon surtout balanda CLVR TV. Oh bazara éducation na CLVR TV vraiment Nzambe alo la za na bino elongo bo lembate bo zapete pe bo partager des émissions bo s'abonner ba s'abonner na CLVR TV bandolo so batala la CLVR TV ba s'abonner vraiment na sengi bino bo s'abonner na CLVR TV na pesi bandeko nyo surtout balanda ngai yo balingaka ngai vraiment Nzambe alo la pambola bino na pesi famille Makela mbote église Vallée de Breka mbote bientôt ana boza consécration na biso et roleka na Vallée de Breka bana Nzambe o balanda CLVR TV ba rolanda wa live vraiment na pesi bino merci Nzambe alola pambola bino pe la reine mère maman Mokondi Jati a Shima qui na pesi yo vraiment merci to komi presque na suka émission bo rolanda biso na émission Rolanda bo roza toujours ba éducation ya bien Nzambe pambola bino to komi presque na suka papa Vincent to ka bona bana Nzambe ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.